Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. C'est triste pour maman Micheline Chabani, une maman qui, à travers ses chansons, en tout cas, elle continue de nous bénir. Vous imaginez, maman Micheline Chabani, ça a plus de 20 ans. Nzembo toyemba lelo. Yahweh. Plus de 20 ans. Quand je dis plus de 20 ans, c'est plus de 20 ans. Maman Micheline Chabani, ça la calbon moana. Plus de 20 ans. Ici, la succès, na ba fête, na matanga, et zalaka na succès. Maman Micheline Chabani wana, lelo, a brisé silence. Pourquoi? À cause de la rumeur. La rumeur wana l'Obama nango. Ça s'est dit, maman Micheline Chabani, abota raté po, bakangaye, comment dire, azalaka na ba voisin. Amoni mwana ba voisin bazaka na ba mapango ezaka na ba voisin wana et na mapango ezaka na ba voisin wana ya banda ya kobota te mais amoni mwana voisin banda oke na pui e ba pui ezaka banda ka kalezaki bufanda na ndako me bozana ba pui mai batoka ngo na mabulu ba pui bazosana banda ba sera kala nde mama Chabani amoni mwana abanda ya kodinda wana luka baza ko kana ba voisin tatiki mwana dinda wana kufi baluka mwana bamona te baki omona na pui kuna wana version liboso version mibale ezali asalaka témoignage na église ya mama Olangi po a confesser po amoni que abanda ko bota te mutu aye na lisolo wana moko pe ya bapandisa ngo na biso ya YouTube grande dame ayaki nango bon na yokaki ye pa beti na lisolo kaka nde kaka ezalaka les on dit obeti boy curieusement lisolo wana ebetama nango déjà nde le réseau comme sanga ebetamaka je crois nga na oka lisolo grande dame abeti nga na yokango déjà beaucoup d'années passées toyoka yango mais maman Micheline Chabani après ta penza attention nango te mais nayebi te grande dame abeteli yango ndenge nini na ba façon nini pour ça là que maman Micheline Chabani aya ko réagir peut-être amoni que soka réagir te likambo ekosila te pendant qu'il ayebi que za likambo ko eza lokuta mais bato azo continuer ko clouer na likambo yango ça fait plus de 20 ans. Dieu l'a béni comme ça. Et ça n'a pas tout sous. Seulement la baronne te peut pas bota. Même na kata bilo bikombe bazalaka. Mais na habité ya biso na mokilo to vivre si tout ça au sel et la nzambe. So robotité, c'est le rôle armé mingambu. Moi c'est abota za na valeur koleka moi c'est abota te donc je comprends pas. A briser silence, aye ko répondre de grande dame. Alors na kata émission oyo. Na robanda na côté la bino nano, réponse ya Maman Chabani te. Na rotie la bino nano, eloko nini grande dame alobaki pour Maman Chabani aya ko répondre ye et puis grande dame ilisusu a répondre sous Maman Chabani. Voilà. Bon Maman Chabani vraiment a contredit grande dame makambebele o alobaki. Mais si on a la bino ka réponse à Maman Chabani. Bon, on comprend la binoté. Il faut na bandana. Makambu nini grande dame alobaki. Esali que Maman Chabani aya ko contredire ye. Asa la vidéo a contredire grande dame. Et puis après vidéo na ye, grande dame aye sousou ko ba ko renchérir les sousou. Mais avant na la bino vidéo dans lobaka que eza passi. Oui, pourquoi eza passi parce que eloko oyo traverser to ko ebate douleur nini o muto traverser nango bitumba nini o ya lazala que ata na sengo mosoka raisonner zo soi ata la muka ki bien azolia moka raisonner suye yango molinga nazaka vraiment na ba difficulté
ya koya koloba eloko na kombo ya mutu sans que mutu wana ye moko abetela nga. Et puis natiaka mingi supposition, hein, si c'est vrai ce que c'est solo. Pourquoi? Pour ne pas donner trop d'importance à l'information on a yango, surtout sur comme les réseaux sociaux. Mais na ebité bino monde boko jugeler tant boko yoka grande dame maman Micheline Chabani a réagir par rapport à la grande dame yé mokoto par rapport à neke elobamaka tellement que elle en a eu marre que ce cas ont réagi là c'est vrai, voilà pourquoi elle ne réagit pas. Et on a tout droit de décider on en a réagir to à réagir que et ça eloko existe bon elle en fait elle veut avancer dans sa vie quoi, elle veut avancer voilà. Alors abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Non, c'est la vidéo, non, pendant la vidéo, on a une grande dame. Nyon somi sato. Après la télévision réponse, il y a maman Micheline Chabani. Après, na kozong c'est la binosko réaction ya grande dame après réaction à Micheline Chabani. Bon la vidéo on a fait na Hollande na. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo et kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Mbote bandeko babolingo nzamba mona papa mbolela na bino bisika nyonso ezwami bino la mifa kaka ndenge toyelaka bino basango baconseil masolo actualité nini. J'étais des passages sur YouTube nakutani na vidéo émission moko bazosala analyse to pe bazolobela dossier ya likambo ya maman Micheline Chabani. Likambo nini? Je crois batebele boyoka lisolo que ce qui maman Micheline Chabani a beau tati lelo parce que depuis qu'elle maman abiso Micheline nanu a beau titran le bate que a beau tarate topé a beau tatran le banana a beau tité parce que pour tous qui vivent de la Bible il y a de l'espérance. Plus ou moins 5 ans passés, évidemment moi il sera Inde. Koko moro il a 72 ans, 70 ou 72 ans son abosanité. Autako bota. Ils ont YouTube sur le qui ont mon amour. Bande kuna yoka kana sango. Kenza babotisi moto ménopause. Bande koko ya 3e âge azomelisa libele. Bébé penza azomelisa. Tala ba média monde entier. Batu ba ko filmer ba mon événement wana. Je fais des témoignages juste en passant pour nous le baquet. Pour tout ce qui vit à l'espérance. Donc, yo na nous ma botate likia. Nzamba nzambe, on ne sait jamais. Koko na limité à chrétien. Na mbala parce que mbala mkona. Je sais pas parce que na Inde la plupart il y a population baza plus na bambo baba nzambe ba Inde na nzambe belé.
Puis plus de 3000 à 4000 dieux. Dans la dieu nzokolisé, na trompe les femmes nzambe. Donc je doute que ça va chrétien mais pour les mois nzambe kaka. Après si bon mwana combien yo oyo vous semble nzambe na ninga solo donc fais confiance à Dieu. On est à parenthèse. Les solo maman Micheline bato babeta les solo o bato bele boyo kango na yo kango. Que soit maman Micheline Chabani ti le la botate ezali kolo ya motema mabe. Motema mabe mwa nini abomisa mwana ya voisin na ye. Ba nova na lopango moko mwana banda ko nguluma. Beba ebe le côté na ko nguluma à se diriger vers fosse septique. Maman Micheline na mona atika mwana na dinda na toilette akufa. Yango nzamba kanga mabuta ezali solo etambola ebitama ngana yoka kala benda makasi kala ona na epotosika. Voilà, juste après sorti album na e to bi album mon Micheline ali boso album na minisa mon client. La Père Angulaire. Titre na rien moi, je crois bien. Na yoka solo na kala benda. Plus ou moins 3 ans passés, dans l'année émission, mon maman Micheline avait démenti l'affaire ou encore l'histoire en disant que Aïbi ne m'a embongoté. Aïbi ni moutou ni makolo, ni tena ni aboutissant, ni tête ni ke. Et quand on est pas mal solo ezongaka, na kutani na ndeko moko ya mwasi azosalela ngo analyse na YouTube. Abeti li solo oyo ndenge bato bapanza sango tala maman Micheline. Et puis, à tiena ba vidéo ni maman Micheline a eko démentir le koana kezara ba bilobela batu a ebina mambo anate. Sikoyo motune zotunama. Soki za mambo solo. Pourquoi quand a vu à maman Micheline ba dossier il y a méchanceté contre bana ya batu. Nini. Année passée, je crois bato bele ba yoka ili solo pe balanda ki on a TikTok awa. Na landa ki on a Facebook na page ya Kratos TV. Ndeko pe ka ndenge tozwaka ba dunya sur ba vidéo ndende ba bazwa pe ba vidéo na ba tobele bazwa ba vidéo na ngai ba pour ça on a ba Facebook bo futa la licence na bisaki bino ba page ezo liambo na kombo coach mais ngana okembe na o futela ko futa mbongo ya loyer orphelinate no bolia ba mbongo na bilungi na ngana ba voix na nga bosunga ba orphelin te na ozongi na bino sima. Donc on a vu sur kutana na vidéo na tina page na j'ai suivi ça. Na ngana sel on analyse mais batana ba oubli. Et ça l'a mis année passée na Kinshasa. Mutobeti li solo ana voisin pa maman Micheline. Azana TikTok awa bato bele je crois ba kutana na vidéo wana ba commenter. Bon ça là s'il vous plaît, pourquoi on a mentionné simplement parce que biso to manet bandoki. Nga personnellement na inventarama soloté na montarama soloté soit en basala ngo en tout cas wana bango je sais pas ils font ça comment ngana ya ka ko lobela mambo oyo na moni ona yoki o ba beninga ba yebisingai na okamwa ngana ya na vanda ngana okosela moizi mbie makambo ki aboko kunda ebemba ben pona zwane tinini j'ai vu déjà m'insulter vrai sens de mot insulte on soit benga kizengi et pourtant c'est la famille. Il y a des fins de ba bengi et ba voice même ezali ba voice ezali zotambola ba sengi lisungi ba sela ba okanyoti parce que ba mbongo okundela ndiko na bonte pombi ya lobi azana mbongo te parce que ngana yeko pesa ça pour na osenga ba tomite ba malamu ba soutenir pe pour na opesa conseil na mon frère Moïse Mbi o za mon sela nzambe na bande ko misuso ba sambelaka mabeni nyonga na sali. Je passe. De quoi bêti le solo, n'élégé. Maman Micheline Chabani a beaucoup lara, moi na petite sœur na propre. Les qui na wana abota moi na ka moko na vie, ya moi si. Moi na o machine na beaucoup la. Alors, na kata le solo mon cousin, de quoi pesa na combo ya la petite fille, la jeune fille, à la minère. Na la bonne temps combo na elle a quand même une vie, to battre la identité na elle. Atangi na combo ya maman ya moi na wana. Atangi kombo ya bandeko misusu apparemment il connaît très bien la famille. Atangi ba kombo bandeko ya maman Micheline misusu. Abeti na masolo misusu ya famille na bango.
Nana besoin de solo, on a besoin de solo. Parce que, dans le conseil, oyo, na lina pesa. À cause des circonstances, il y a le moment qu'on a coutani nango. Ma Michel n'a pas la moine, un dimanche, va où tu église bazongi. Balambi. Bizarrement, n'a pas boutou. Ce peut être air au liaï. Ce peut être au chat pilipili na biloko. Ma Michel va réaliser que mon pilipili les atelanda. Bandeko. Na kisasa ya lelo. Kisasa ya lelo. Oyo. Na mikolo batata. Baobanga obima na boutou. Maman Michel va envoyer sa nièce. Abima na boutou et na pilipili. La petite fille. La jeune fille na robima akutana ba kuluna bino webi devise ya ba kuluna so ba kutani na yo ba ko dépouiller yo et so za mwana mwasi à part ko dépouiller ba ko syndrome yo alors ba kuluna ba syndrome mwana na ko syndrome mwana ko zo wana ndako mourante et quelques jours après ba constater que la petite est grosse sa maman en voyage. De quoi on a posé l'émission à poser des questions. Baïbi sa maman na yende ngasa na mbembo to ba bomba. Balongo la zemi to batika. Bobo sanate ke maman na botara mwana moko. So ba elongo la zemi ya bakuluna mwana kokufa. Ou encore, so ibalu babi sa maman na musika to bi réaction aux années nete base la zonga to ndengene. Na se ba to bele bolanda ki une vidéo. Ya on compte les autres tournaments. Soki li solo et bêta marqué zarema mbalokuta pourquoi ka ba même dossier ou carrément nzamba zongi si réalité wana topé à permettre les cambone ça les mapapa ba mona qui effectivement maman na za motema mabe topé li solo et bêta mais zarema mba solo débat ba solo ba parce que là comme on se zate ça c'est la méchanceté sorcellerie pure et simple na Kinshasa lelo obimisa mwana libanda ya mwasi batu balobi est-ce que soki ezaki mwana ya boti na salango je ne crois pas leçon ya kotirer leçon nini na teya na conseiller trois types ya batu malheureusement vidéo comme mukuse nazo obligé na sa vidéo ya mibale c'est que je ne voulais pas mais je dois le faire parce que leçon na kopesa. Si ma vidéo est vraiment motuya ndeko landanga na bokebi na ko shitele wana na rumelate na sala on a plus ou moins 3 minutes so mon vidéo est en live mingi fano ba on depuis na ibandeli so mon olanda vidéo na ma et que constater vidéo est en live au ko doubler ou soit au ko tripler vitesse quand on so landa na droite na eza na place moko au final et ko matisa vitesse na 2 na 3 donc e ba no kemba mbang na lo bamba mbang de bolingela ke désolé. Voilà, donc c'est un peu ça à suivre. Merci. Malheureusement, moi, ah, merci pour l'engolou. Non, on peut aller sur la maman Micheline. Et abebiseli mwana yende kona evi landa vidéo ya liboso pour comprendre les solos. Maman Micheline, on a résumé dans quelques secondes. Maman Micheline ba panza esango ke abomisa mwana ya voisine ya beba bana ngoluma aino dinda na libulu ya mona boya ko sauver mwana ya wanza makanga mabota. Quelques années après, maman Micheline a eu démentir. Elle a eu une émission, elle a eu une Congolais ne pas à Bilobela. Année passée, vraiment, moi, elle est dans la famille maman Micheline. Oyo, maman Micheline, a tindaki mwana, top bien de connaître, top nièce, na yo ya beaucoup la nanda. Ya minère, ya moi si na ba butu, angel ressemble à pilipili. Et moi, na côté na ba kuluna, ba syndrome. Na ko syndrome. Moi na zwi na zemi yango bato bazotuna soki makambo wana eloba mezaki ya lokuta oyo ezongi ndenge nini seke eza nzambe ozolakisa ke effectivement aza motema mabe ya solo to mpe identité na ye eza malamu te parce que c'est vraiment méchant na Kinshasa ya lelo otinda mwana ya mwasi ya minere na libanda na putu et puis akeluka nini pilipili
na beti lisolo na video liboso landa yango na mobimba na yango awa ezali juste mpona meka koshite epona apesa leçon pardon parce que na masolo nyonso nga nabetaka nazala toujours na leçon napesaka na suka oyo fo mutu nyonso aretenir po ekosunga yo. Ah oui, très important. Nga na obeta masolo kaka te mpona beta to parce que bato bazobeta non nayaka mpona bakisa plus na vie ya bato. Bible ezoloba mwana ali pamboli. Ok? Bénédiction babatelaka yango. Mutu nyonso asakanaka na lipamboli. Ezala mbongo. Ezala tout ce qui est bénédiction. Soko sakani na yango. Ufule yango pied, ezala na ba conséquences. Ane diali kama mwana tolobelaka mwana. Parce que même libala étant lipamboli so sakani na yango ezala na ba conséquences. Mbongo comme étant les pamboli sont dans ma pécio au sakani na mo il y a des conséquences. Nous va permettre de couper la circonstance il y a mbongo to beta. Il y a libala to beta. Il y a musala to beta, ya maramususu to beta. Ba conséquence ni la ndaka soki au sakani na libala, au sakani na mbongo. Ba te bele ba sakani na mbongo. Vie beba ba bongo asute. To kangi parenthèse. Ya. So sakani na mwana. Vie et au lingote. Or, ce qui vit l'ingioté inio aux malheureux dans mon kilabato. Tout peut malheureux. Je vais m'expliquer. Et bandeko mingi oyo bazwina mabota te. Topo babota te na vie. Topo baboti te. En tout cas, bufungola matoyi. Sona nzamba peso mabota te. Nayebi ke kozanga ekomisa bato bele mitema mabe. Même kozala mobola ekomisa bato bele mitema mabe. Mais sambela nzambe apeso motema monene ya olinga bana baninga. Bato bele la plupart na lobi nyonso te mais la plupart bandeko na bazwi mabota te. Bakomaka misusu ezali le faire kozanga mwana amertume ekbebisi motema bakomaka mitema mabe. Vis-à-vis ya bana ya bato misusu. Yaya linga bana ya bato misusu. Nzamba opesa ope mabota. Aosala ope ngolo ya obota. Moi je vais dire même ce qui possibilité même à adopter moi nezali. Adopter mwana. Elinga mwana wana. Nzamba o surprendre yo. Oyo ya nzondo pona mutu mozo landa ngai. Ça fait des années ozela mabota ozo swate. Keno adopter mwana. Kela adopté mwana moko ya bébé to pe ya moke linga mwana wana lakisa ya affection bolingo nzambo surprendre mingi balinga bana baninga te motema mabe envers bana baninga ya monzamba kanga pe mabota ngo libela abota pe souter la vie linga mwana moninga ya yo penza ma opambola bana yo bato ebele bayina bana baninga basala bana baninga mabe nzamba pambola bana wana mais yaye bapambola mate. Bible zoloba Dieu vit que Léa n'était pas aimée et le rendit fécond. Dieu comme ça so lingi mutu te so sali mutu mabe yeba ke injustement nzamba opambola mutu wana un jour koleka mwana na yo tope bana na yo. Nous autres il y a bato mususu peut-être bakoko karate ko poussa na pene na biso po senga lisungi mais bien que na ko kangela na mutu motema te parce que na sambelaka parce que bat basala biso tellement ba mabe et nzambe a décidé pe na nkona kanai a fula biso futur premier dame à Congo futur gouverneur à Congo futur ministre des finances à Congo. Nakangi parenthèse. Au fait, c'est ça. Bato bele ba nyokoma na vie, basala ba ona mabe na vie. Lobby ba koma bato. La plupart bana wana ba koma ka bato. Bano bakanga bandoki ya lokuta. Bano basala ba mabe na bomona batumba ba maya ba fer, ba maya moto ba beta injustement basala mabe injustement. Lobby a komi likondia famille ko mutu munene. Bobi sola Joseph bandone ba tekai un jour ba ofu comme il a eu. Yaya so on sakani on néglige les pamboli za mwana lobby
mingai ya nkoba na vie na yo. Bandeko bele ba longola bazemi eza moko ba cause ba malheur ya ba vie na bango. Lelo bali omondo luka mwana na mwinda ozo niyo kola ba pasteur na ba jeune prière. Ololo ba vérité que oboma bana na bolenge obombi na ke mbangu na opesa trois témoignages ya mikuse mosala nzambe momu ko mosusu aosuma osala suivi ya ser moko na problème ya mabota ndeko mwasi wana ayebisan mosala nzambe wana ke tata mwasi na bamutu akanga mabota ntango mosala nzambe azo prier azopamela azotindela tata mwasi moto ayoki vo elobi na osa nini ye moko ayegisa biko akompana eza Saint-Esprit bino mais nazosambela ti bayebisi ye yo moni mpesa tata mwasi akangi mabota tuna ye bien ntango azalaki elengi bazemi azwaka asalaka na monini. C'est ça. Mosala nzambe moko apesa biso témoignage anosa suivi ya ser moko akoti ba jeune prière nzambe a révélé ser na makila na maboko abenga ser na téléphone epsi maman ntango osambela ntango nzambe alakisi nga ser abandi olela encore pasteur wango mo pasteur mingi baluba bazwa mitema mikuse kana bakoti ba jeune epsi maman moni yo belela kama wanzambe na vie na yo elo msote wana prière mso sala te belela kama wanzambe ngolo osepelisa nzambe asa miracle asala parce que la sœur bakatara ba trompe mais abombe la pasteur yango moni ba kaneti ya ba stérilité ya ba esenga ifuta ngolandela mutu ozana do en révélation topo senga nzamba talisa yo eloko nini ezosala ke mutu wana botate kobota kate ba kamwa ebelo ezara mo compliqué na ba vie ya bato parce que risque risque ezali au mona pasi pamba prophète pasteur cause eza mukolo problème eza ka yemo mtu na likambo mosala nzambe mususu apesa témoignage anola de la sœur moko problème mabuta bondela rien bondela comme ça aux révélations bazo le kapeme na terrasse ba moni ba bébé skota ba moni ba bébé bon kitoko ayebisi sœur wana yo ana bana te zo bébé sœur a monso nga ke zo bébé okima zo bébé okima passer on a trois qui a zo bébé bazo ya même chose tant a béni sœur a ebisi sœur a bandolela a ebisi papa effectivement ngana boaka mwana na terrasse mama oboaka mwana olongola bazemi lelo zoluka mabota fungola motema encore bat balongola bazemi na vie bazamete mama kasi la plupart bat balongola bazemi na vie bazamete mama kasi ngana bi muninga motanto okola ya malolo ba ngazeni na ndimi na kufa na obota te en fait c'est ça ni bolongola zemi oboaka mwana tubela lukanzambe enga ingonge sili mambolo bisilité. La famille n'a ochité na conseil oyo na conseil moi moto ya na pesa moto moko par rapport au solo toto bete maman Micheline oyo abanda kokola mwana ende konaye bon ça me pendant ya maman Micheline qui a bomisa mwana moto ya monza makanga ya mabota il faut landa les deux premières vidéos na sali avant oyo aya ko démentir ngo que eza solo te nde événement mo le qui année passé na ndako na ye na famille na ye nièce na ye ba abisaki na bakuluna parce que maman Micheline la tinda ki na butu nde na circonstance wana lisolo wa ekozonga susu balobi qu'effectivement elle est méchante a motema beka pourquoi kaba événement ya marambo ya bana na vie na ye et bana ya bat misusu ya sala mabe pour comprendre les solo bien l'anda les deux premières vidéos on a gagné parenthèse na banda ko loba bona na conseil moi ko pesa na autre kopesa conseil koloba sur moi nazali pamboli mutu nyonso wa négliger li pamboli za na ba conséquences mo elanda kai na lobeli likambo ya conséquences rolongola bazemi parce que zemi za mwana n'est-ce pas na lobeli likambo ya conséquences on négliger to pe ronyokola mwana muninga oyeli balokuti mwana mutu bokola bien obokola mwana ndeko na ndako to pe mutu mususu ya mobali na yo ya bokola malamu oyebi lobite ta mususu mwana ande mutu azali konzi ya famille boyebi histoire Joseph so monike okolinga mwana mutu te singa nzamba peso bolingo pona mwana wana singa nzambe
alongo la haine méchanceté katina yo eza possible nzamba capable ko sala mo sinon te nyonso to sala na mokili ya bato efutama kaka nous autres tozala na évité son rôle banini et on a vécu on a subi la méchanceté ya bato mais neti tozaka ba mise à part nzamba permettre de tout kufa ni tozali étouffer les autres ont brillé et lobby et aux la grave kolika et bato wana misusu ba okata mususoni ya opusanaka topé ya kosenga lisungi bien que personnellement na kozongisa mabete parce que na mwana nzambe yaya koina mutu te mwana ya mutu surtout sunga linga mwana moninga nzamba opambola yo et na lobeli ba conséquences rolongola bazemi très dangereux dans la vidéo na lekisi o leki avant et osunga yo eloko suka na lobela ya motu ya makasi ya likambo ya kobokola mwana oyo boti yo moko ya koboya mwana na yo ke boko amepa mutu mususu bandeko nanga yana bandeko belele lo ba victime ya ba souffrance moko ya ba difficulté moko oyo azo bate esila ndenge nini asala nini pourquoi parce que boko amepa bato ndeko mwasi ndeko mobali olia mabanga wana mwana boti bolia mabanga na ye aokola soyi ba fazer na balabala ba boko amaka lobi pa komi mutu combien mwana oyo yo moko moboti noza envie singana na nzamba peso makoki ata poto ezanga te pour mwana analia bane bele ba boko mina banda kwa bato parce que noko azaka na mbongo tante azaka na mbongo koko songolo pakala lelo baba malheureux baba victime ya makambo ebele non lobela des choses ebele banda ko baboko amela ba mbongo ebokola bango ezala ba mbongo mabe ezala na prix ya ba étoile na bango lelo bazo subir nini ngo salite bisika ni akete wapa matite akotite adusolita bimete mais okapenda vie komele ngai azu bata sanene na epsa ba tout délivrance c'est non possible mais elle aura pas si surtout par rapport à la réalité pour faire face non parce qu'il y a esprit et esprit il y a cas et cas il y a géant et géant il y a des mots et des mots et dans le monde lelo oyo po kutana na mosala nzambo authentique oyo makolonie somi baleza kat na bonzambe abanga na masumu ana grâce basé belete basé koluka okutana na ba puis na puis makambo c'est compliqué ndeko mwasi ndo mobale bokola mwana oyo moko yana bato misusu basinga bana bandeko parce que tant mususu yena na botité to pe pona kaka wote na sunga ndeko na ngai boya nabiki na Afrique ya dire mais nazo épargner on a danger pe mwana wana ya boya bana bile bakufa ba mawo mystérieux ko la makambo yo ana otina bat ba ina batute mais on faire comprendre ba réalité misusu ya vie ba sala nzambe belé ba confirmer makambo parce que ba kutana na ba ka oyo na ba kirdam na ba délivrance mingi ba obika ba blessure intérieure ba lobarate ba beta masolote a kutana na ba makambo na ndako aboko amela kolela mususu ezaka mbongo te oyo ba bokolela ezaka mbongo mabe misusu eza abika méchanceté ya bato noko comment ko abuser sexuellement bana ya tata mwasi bakomisaka ye mwasi na bango neti lisolo na yoka mwata ba D3 mwana tata mwasi tope bana tata mwasi comment ko abuser sexuellement aokimela wapi a mwana muke so ke ofunda nana ondima ye so bango balobita azokosa baondimela bango parce que bango baza bana na bango wana mama na ye wana tata na ye yo bakolingo lokola bango te ebele babika makambo oyo ta moso okuta na video ma miso ebimi yo courage c'est pas en vain olandi vidéo nzamba peso makasi trouve-toi un homme de Dieu tu peux m'écrire inbox je vais t'orienter parce que blessure intérieure wana soki et guérir te
et compliqué au vie. Oina mokili mobimba, oina bato. Okoma na dégoût ya mibali et bele balinga ya mibali te à cause de marambo na zo episa bino. J'espère que le message est passé. Minga olo bezali, mais faute de temps, faut suka awa. Mama bokola mwana na oyo moko, papa bokola mwana oyo moko. Obonika moko zorana aokola, nzamba zali. Eza misusu mbongo akisika te mabiki méchanceté ya bato. Ebele baloba te yo ebika ke mwana boko amaka epande bonanga. Mais mambo ekufela ke na motema yo ebite abetela ote obetela ko pété parce que moment bana mike surtout ba bikara abus sexuel ebele te ba fungwa maka ebele te balobaka etikala ba secret na mitema. Ah oui, ya moko okana ye mukolo circonstance mo esaliki a éclaté mais susu tant comme sambela mo comprendre ma mambo moko son mia makambo misusu esaliki avec l'aide du Saint-Esprit a fongwami alobi babundeli ponae ebele kufela bango na mitema mais epesa bango et transforma bango pia bango ba caractère moko comme mwana mususu mutu mususu mwana mwasi mwemba mais alobaka te boye ndeni asolisa bato te maza kanda boye po anini mais ye pourquoi za solo bninga folo boloma ngala mabe c'est ça ya babilo bato bele bayebi te amertume dans l'âme. Courage, peut-être c'est ton cas. Nzambe abikisa yo, nzamba kangola basunga yo, asalo grâce, ça ira. Lobi eza meilleur. Peut-être mituna est-ce que je n'ai bonga rasusu. Nzamba capable, pas bien le restaurateur des âmes abattues, à restaurer, à salo grâce. Kubo sanate bato mingo banyokola pe basala mabe na vie. Ezara bato bazara bato ba destiné à minene. Parce que Satan alinga ito briller. Mais net nzamba lingi yo. Ça toujours plan na vie na yo. Mais sois courage. Solo là. Elo kwane longwa. Fardo wana sinote. Kilo wana eko empêcher yo. Okoma bisika o esingeli okoma. Que Dieu te bénisse. Partage cette vidéo à 5 personnes, à une personne. Nous allons pambola. Je vous aime. Merci. Shalom. Naïbi bamusubo sepela bamusubo sepela te me botika na répondre grande dame. Nalanda gaena na masolo na bien que mingi za lokuta mususu peza solo po alukakabes. C'est normal que le kambongo menga jamais na tikala opesa témoignage na CFMC na yete ce vidéo angeza to audio ngo pezali ndobake ko c'est l'intelligence jamais que la mona ba voisin dindaka que Léona démentira. Et deuxièmement jamais na zala mona leki nanga batina na coin akesa la soki nini ba violer batika jamais violer mona ndako nanga. Peuple congolais nzamba sunga biso mutema na biso bonga. Yoka na ebisa nakuta na mbaye nanga 17 ans et le Seigneur a permis ce qu'il a permis yanga kunki yango wana et bibelobi ayebisa ki Paul ayebisi etanga lobi longo la kunki alobi ne ma grâce te suffit nga na zo bisakoli na kuna bali te Seigneur ayebisinga na nzela mosakoli papa mbaza balobi okobota c'était le message que na doutaka na prophétie mais et comme la réalité. J'ai béni le Seigneur parce que notre vie a conquis au cause à pour bota mais bana monta nsuba comme ba kuluna ba meli ba drogue eza mama mokazo le likoya bota bana mais ngai na boti bana molimo mama Sarah la mère des nations
bana na nga na bokoli baorphelin baabandonné bango napesi bolingo. Aujourd'hui je suis une mère heureuse. Naoza bakoko naoza kombo ta mosu yo moto boto ozwa yango te. Nzambe apambola mpo tomatisinga ya miniature. Mais kokosa te kotamaka moto oyo tosala awa okosake frère Moïse akaboye na mwasi na ye. Ne fais pas ça, tu es une femme. Ozolona olono na bana yo. Nzambe apambola bino balami na biso oyebake congolais basala ebongo. Nayebi que oseba te maman répond pour ani, mais laissez-moi quand même parler à ma soeur. Je l'aime beaucoup. Nayebi kozoluka mbongo mais tika te nzambe apesa mbongo ya propre ndenge apesaka baninga. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et swingate, je suis très bien. Et Dieu m'a béni. Avec un mari qui m'aime et je l'aime. Et avec une famille et des enfants adorables. Soyez bénis. Mbote bandeko babolingo, certainement vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu la mifa. Bato batage ngai et pe bamsu batindeli ngai lien ndenge maman Micheline Chabani a répondre ngai. Namoni ne omo akomi alobi grande dame. Omonde maman Micheline a répondre na tendresse. Papa nga pe na loba na tandola ti. Ozwanga te. Wana bwaka mina maneti neti maze. Maneti nge bungi bana so ba bwake nga pe na omona ngote na loba na tandola. Makasi, na loba na brutalité te, na loba bien, na tendresse kitoko. Maman Micheline, na yebi ko Orlanda vidéo oyo. Na yebi ko Orlanda vidéo oyo. Na landi yo, normalement na ngana sa vidéo o lobby. Parce que na bande ko zela vidéo oyo na betela ki lisolo. O ngana landaki. Et na banda o zelango parce que ça dit déjà quelques mois depuis et ndeko wana tellement postara biloko belé na compte na ya Facebook, j'aurais du mal à retrouver yango. Na benga kiye na ebisi ati alukelanga vidéo vi kaza busy alobi na ngana zela. Alukelanga vidéo wana finger cross na bikenza morsa grâce à monana. Ouais et monana et lobi no yana beta vidéo yango. Maman Micheline, la Bible dit à la loi et au témoignage. Na yebi kotanga la Bible. Et la loi, c'est ce qui est écrit. Les témoignages, c'est du vécu. Tout ce que nous vivons n'est pas écrit dans la Bible. Ok? Moi, j'évangélise, j'édifie, je prêche, je conseille par rapport aux réalités, au vécu. Ok? Mambo batbako bika ya mikolo nyonso. Parce que la Bible dit o ezalaki yango mutu eza pe yango mutu kozonga lobi. Na bi keza ba passage oyebi parce que ça motei motangi Bible eza dans le livre Ecclésiaste chapitre 1. OK? Donc on a un conseil par rapport ya ba fait à vie, ba fait réel ya vie. Tant on a beti liso na yo, je qu'on a passé ba témoignage na suka. Vu qu'il y a 3 vidéos similaires. Ya bandeko basi balongola bazemi, ya bandeko basi babwaka bana. Et j'ai conseillé. En fait, moi, l'objectif, tant on a yaka, ezalaka ko beta li solo te, mais ko conseiller na suka. Alors, na landi yo lobi masolo na beta ezala lokuta. Nzamba limbisa yo. Kande yo lobi nzamba limbisa, nzambe pa limbiso parce qu'il y a na beta masolo lokuta te maman. Masolo nga na ya ko beta, bato balanda nga ba yebi na répéter ngo mikolo nyonso, eza maamo na kuta na réseaux sociaux. OK? Na yoki et Nathalie ta musu ba commentaire na yoki ta musu ba point de vue à batu ndenga na ye na relater la même histoire et puis après na pesi point de vue nanga na suka na conseiller nde musalo nga na salara mama lisolo na yo ya témoignage toyoka ndenge bat nyonso bayokaka vidéo oyo ko démentir et ça dans les réseaux sociaux. Na habité ceux qui wana pezaka bakosi. Pour ngwana nga mona landaki. Je crois na olukango na oze la vidéo ndeko na otindela ngai na olukango ndengo lobaki ke eza ba mambo ya lokuta. Tanga na beti li solo. So zongi na vidéo oyo na beta ki masolo na yo. Tanga na ba commentaire. Okokuta ba commentaire ebele ya bato si femme si ba misu ba benga na ko benga balobi mama Micheline
apesa témoignage wana na église ye moko. Mama, soki bakoselo makambo. Nga na ebite. Mais eza makambo balobi ke opesa témoignage wana. Mama olangi ebisaka yo oyo kisa satana soni. Parce qu'apparemment yo linga kobomba ngo comme secret. Nde ba ebisaka yo kisa satana soni oloba yango de façon nzamba yo ke lomawa lobi nzambe afungola mabota. Lisolo ya mwana ndeko no ba violaki. Les frères oya betaki yango atangi na bakombo na kombo ya nièce na yo na ya mama ya mama ya mwana yango atangi même na bakombo ba membre ba famille parce qu'apparemment on dirait ebi famille na bino mama nga na ebi famille na yo te na vandi kaka na ye na monter lisolo na créer na ko beta lisolo ya mama Micheline pona zwa neti nini na kutaki lisolo na réseaux sociaux et puis ebeta magi na TikTok awa ndeko na zwa na TikTok a postango na page na Facebook. Ngana monango. Récemment, maman outa kosala émission sur likambo ya démenti oyo na lobeli. Ke maman Micheline tala kutu mambo o lisolo to yoka biso nyonso ke mwana dindar na libulu parce ngana yoka ngo tango album à la Pierre Angelaire ebima juste quelque temps après. Kala. Ya on a lobai ke non, lisolo na to yoka ngo kala. Mais lelo maman Micheline na lobi ke eza mambo lokuta ebi place lisolo na ebimela te. Et du coup, tu vas réagir de gauche à droite. Même dans les commentaires, tu vas commis le lobby que et ça, témoignage, j'ai appelé ça. Maman, objectif, raison, cause. Na yeli li solo to pe témoignage wana, c'est pour conseiller na te ya bandeko. Na mokila bato to vandi. Maramuni no kokuta na on a vie et ba conséquences et cause à la nini. Parce qu'il n'y avait pas que ça, n'a pas ça qui va témoignage similaire sur la même chose. Ou encore, même les solos, où il y a eu topé témoignage. Na yo que tant au lobby, que ma son a bête à l'okuta. Et na kosilo makambo. N'a te mon a créé les solos na yo, mais na yo kaki on a réseaux sociaux maman. Na bandé le pour une bonne audition, n'a na ko relaté, pe na pesi conseil. Au lobby na ki ko ça. Que frère Moïse Matuta bakaboyena mwasi nete na ko sa Moïse Matuta bakaboyena mwasi te na yaki ko beta li solo pour na pesa conseil par rapport ya ona yokaki maman c'est ça et non na yaki ko kosa et liko na ngo baki si olobi ke na oluka mbongo na ba vie maman je travaille TikTok et foutanga te pour ton information na bimanda ko 8h du lundi à vendredi na zonga à 16h donc so na bima 8h c'est na la muka avant 8h. Si on a besoin de 16h, c'est clair que nous allons fatiguer. J'ai ma petite famille, il y a Rososo et Nango. Tant on a les réseaux sociaux, on a le Cambo, on a bavité. On a côté Yabato. Il y a des gens qui se retrouvent dans Mamuna Lobaka et Sunga Kabango. Et belé, babika. Et belé, bazoa pe bazoa ba solution. Tant on a le banal ou Cambo, on a propre. Et. Mam Chenga na kipid netiote, limbi sanga peut permettre nga. Pourquoi on a lobby yango? Et toka ba masolo ba sango na bino ebele, OK? Naza konate. Plus ou moins 5 ans passés. Chic Mokadi, ba to ebele ba yebie. Ya de combo télévision, combo chaîne on zarani. Chebiso, voilà. Chebiso télévision. Alobango en pleine émission. Je crois que la routine de les vidéos, surtout qu'il y a un combo naé, à Hollanda Mamnazo Loba, à Loba en pleine émission, à Bengayo, Bossa na émission à YouTube. État Monsal Nzambe, état artiste, Batuba Yoka. Témoignage topé parcours à Maman Micheline, Kaka Ndenge, tout le monde en Ouezalaka, Oebisaraye $500. Monsal Nzambe. Pour aya Aline, disatopate ya Ban Nzambe. Va payer $500. Et moi, c'est pas le cas. Nous sommes à Bengingaï. Le banaz en attente. Mais si c'est pour édifier le peuple de Dieu, nous sommes en bon côté. Donc, tant que nous avons le Gambongo, nous sommes après tout pour un bongo. Nous avons salaka. Donc, on a qui plus de netioté. Na salaka. Réseaux sociaux, TikTok et foutangate. Et na ya rappelé pour nous le vite. So, il pour la vie. Na bête ma solo mususu. Nazala mo bangolo nzamba sala ngai na ba mambo misusu ya vie
o question na ye awa vidéo na ye pa na niati batu bayebi poka to bunda to ça la part des choses par rapport à la culture, par rapport à Bonzambe, on doit chamo ba limite na ba mahamsusu. Mais sinon soko tumba Zaïre pour na ba vie maman, netam suna na 300 000 abonnés te. Nangaza peut-être na ba millions d'abonnés ne ba misu bazanango. Si c'était que pour des vies, nanga lobela maman, nanga se concentrer trop te na ba mambo na lobela ka. Nanga beta masolo mususu. Nanga beta masolo lidobi maman, je suis sexologue. Et n'a vu que mon peuple, les Congolais, aiment ça. Et nangana lobela marambo ya et nangana za na ba 3 millions d'abonnés de vies pardon d'abonnés et ba vie ngeza la au-delà mais c'est pas ça nyonso bible bi vanité de vanité tout est vanité c'est un peu ça donc na intérêt te maman na ya kara na ko la Micheline Chabani makambo ya maramoni et les éducations na te merci maman. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.